du chaos. Vraiment, chemin du chaos. Tout le monde a car maman Léa manquement niveau azo manqué papa JR maman Léa yoza moi salibala comment oui pour le meilleur et pour le pur ozo mona biloko papa JR eza biloko na yo mais c'est comme si maman Léa comme il avait intention moko boye donc papa JR azo kaka babou ba livrer parcellaire ba biloko à présenter à payer ça y maman Léa yo moko bo mettant ça maman Léa ezani toujours comprendre la place maman Léa a respecté envers mobile naïe ozo mozo gagner la mobile non na misa leki na et puis na misa mwana musala tala niveau songi mucho pesa nango skota mo ça va bloquer bongo et que ndeko mo ya papa gère ye vraiment mucho pa bomba te alu makambo nyonso ndongo ça papa gère OK d'accord yo yetsanga oyaka pour intérêt ndako mais libala mo fa na mo na clarté mo ba zo mo bomelanga makambo zo bomelanga makambo pourquoi oliaka te donc olata te donc na zo suka kanga mo na nzela ngana ya ya apula ko lia na ko late fili olala libanda donc ndako yo ndenge zawa basi boni bazana na lobi nga problème na ko lala te problème na na mo na ba bien oyo mo ba na ngata nango o sa pina kombo langa bona nite tozoloba tokosona chambre te awa kaka donc yo mukolo eza kofinga nga na balabala lo wala komyo ko échappatoire biso nde ba biloko na hotel yo zo finga nga déjà na miso na fingi yo nini olobi nga mbali pambali nazobomba makambo na biso mbali moko zobomba makambo nika tout à la famille mbali moko akakanga na famille hein mais si famille nanga tout d'abord la famille ça bon bala yinga kwani hein ya sanga bala yinga kwani mobali moko capable irresponsable mobali ozobanka baleki na yo obala yinga kwani tanga munoko na bino yoki obala yinga kwani toke kuna toke kwa bali to seke na chambre nuke misanga ba biloko mais si olobi esi na ko panza na ko na yo na bomba biloko ba mikala kuna na ko panza ngo ko meka toke ka to fungula na malema soko mingi ngapela tomboka te je te dis tomboka boso tomboka sangani boso salangani bo salangani nazo respecter boso salangani yo pona toke kuna ke lobi misango ta petite sœur là na ta kuna te na nga na ta intérêt nanga intérêt na yo na ta intérêt nangai oh boni bo na mona eza na babiloko mususu poto ya koloba mpona loba sila botaka te obi pasi ni sila yo kaka c'est ça obi choc ni sila azalaka nango peut-être mwasi soki basali opération ya myome azalaka na facilité bamwa kanga zemi parce que eloko ebandaki koempêche a retenir zemi te eza yango mais sila jusqu'à présent na aboti te mais ntango yo ozoya koloba belvi aboti te bakata belvi trompe bongo sila moto basala ekute na lipeshanga koma lokola mwana mosala bakokate babande na motema ntina se ya motolu batya sila mbeli babimisa 150 kilo ya myome nana kovanda pa loba na sila makambo ntaza te mida yo obomi nzoto apo Christa Sugar ke poto na komi na poto ke pa akevana pa mama mwana e omondi kende eza bona ba malilo nyonso to ke ya kuna na poto mido mona Christa Sugar te parce que azala bana na poto vraiment bana yo bomi nzoto o travailler dire mido o fingi belle vie makasi po Christa Sugar ya poto kala ingratitude ya Christa Sugar makomi na poto mbongo eza le bien mal qui ne profite jamais au profiter nango te avanço ke nango ozomona non ye biso likambo solo mide otala parcours atali rétroviseur ya sila te sila madilo bandi olala sila na agini madilo bandi kozwa kopasola sila na agini bana baotala te ntango ya lobi ya major bana batali te bana mpe batali bayoki yango te si la bandi ko bima na madilu la agini c'est ça est-ce que si la atala ta capital obinga na zabo nga za mama yaya autant na agini ni si la na madilu c'est ça et puis to zongi moi sima est-ce que ça era classe te yaya sila azala kapa ayebi na kotanga wana sila mamba classe eza ya sila te to sa semblant te potanga baninga baza na ina sila na boulevard to kosana te na oloba melo kamba solo parce que na age nini sila kota ville pona age nini oyo madilo azaki sila et puis tozongi na age nini sila banokende barepétition ya Dudu Kibinda
Na bandale. Ah. Et puis na ajini ni sila. Azalaki mbanda ya mama na biso nani moi sa bozi bozana comment ezaki nani. Na bozi lisusu. Zela moi sa bozi na Fati, maman a biso Fati. Si la laki moi sa boza, notre maman bozi na ajini. Si la laki moi si a Emile Alias, wana Emile zana tuenge 4x4. Moi sa bébé nani oh BBC. Didi ki nani ya kanga Emile na kolela. Moi sa BBC. Si la laki na ajini. Si la baba niko lia si la na ajini, je ne crois pas 12 ans et 15 ans l'indemnité. Si la baba niko zoeba 11 ans. Ana déjà homme ma baton. Si la je ne pense même pas. Si la lobisa visa te poani. Obi njemo papa biso emba faute na ngaite faute ya visa na clip wana basala si la ti visa kota sa mabela ya matanga visa te poani. Te ayate ona grande sœur na ngati. Visa walelu. Ya. Si la matanga na te poani. Ona grande sœur na ba joli. Ozomona alata ki deja kibombanda. Mbanda zo bima nani soki mimi so Arlette niveau zo pour la sila pour comme bozo que no luka ete poani mbanda si les arabelle vie Clarisse Clarisse Clara mbanda si les belle vie mbanda si les belle vie mbanda si les a Clara po ma bia za kutu le blanc ta Clarisse bia kutu azambana na biso parce que aza grand prêtre mère to lo mola mama bia ozalaki mbanda ya sila bino na sila bodo sandele po matiga za yini mobali pe ya sila yona sila bodo sandele ke ozalaki mbanda ya sila bino na sila bodo sandele po matiga za yini mobali pe ya sila yona sila bodo sandele tokutana na bombanda te tokutana kana matanga bokutana matanga jour madira kufi na stade de martyr sila ye yopo ye na mwana ba onyoso poka ye bana nga ba onyoso Nini sala que Madilo a koufi d'abord Madilo a koufi et écoutez la wak parce que batumi bano barake écoutez un hôtel aux afina mobali misusu na hôtel kuna babe ya ke mobali na écoutez le wak de solo ya camarade na ya ba pexera bibo et si tolo balelo ke yona si la musolo la kate likolo ya Madilo nga sa wo manana mtuti nga za kina yi na sa bana mtuti na ebite so esila eba ki bamonanga eba ke non mwasi ovie azakana ye na minute oyo eza ye même so azobeta concert plutôt na répétition na ye na podium na likolo podium nga na ndoza na kiti likolo podium na vandi tout bata théâtre bando ya bando mona ke non copine je wana na zoka vraiment tenter affronter bambanda et tout mutu na respectaka mama bia nde na tikala ko affronter te ke na mso abengi po ndo benga nga na omona pe téléphone non ça ni est grand prêtre mère mais ba o temba tikali ba na ko ba makangu loko nga na zona ngata na olandela monte est-ce que ça ndenge nini Messi Michel Kobe o ça ndenge nini ya kubimana ba musicien nyonso ya wenge BCBG nyonso presque ba musicien nyonso JB mazali ni bali na yoti est-ce que ba nyonso mi bali na o non ba musicien nyonso so madila tika semence madila tika semence ko na nzoto na yo ka ndengo lobi ndenga pe na yoka nde papa va ba ka tika loka tika na ko négliger peut-être il faut na yeba d'abord pour votre information monsieur abiso na za mobile no ka ndengo zo kanda kuna bengani obengana nga comment et ça vraie histoire à vie nanga ata Clarisse na ti azoya lelo mobo accepter ki bombanda na sila ata pas Madilo asute pourtant oya zaki na pas Madilo sila opusa na ta sila zaki mutu mo boye tellement nokola mukie makasi lokwa mutanga kufa lobi Madilo bana anako banga oui oza ke alo pecho za wapi ok bien kutanga de place wana na vandi wana tango sisa tango pe mo sisa ka bimi ok ça va ayebisi bata réception te ya bimane na nga atikali nanga ozomona ba nde banozo tala mama tout le monde faut ba lobi pena père a craquaki rapport à ndaza ki star munene puis ba papa aussi na zaki tchela no kata cop na ville papa ota
Madila linga sila ta mona te va yata. Makola longo sida sayebo moko kotika tikati ya. Yaya na loba na yo. Bolala na mibala France, bolala na mibali ya Cameroun, bolala na mibali ya Japon. Bozala na mibali te, bokoma na mibali na bino. Neti biso na toto ebige. To bokita bomata, Bellevue azo sala théâtre za na mbaye ne moko. C'est très important la vie à moi si. Ah oui. Oye koleka waneza ata ofingi ye mwindu aza poussière mazala mobali na ye aza kolingile na poussière babimane na mbeto abala pe ye bakanga ba téléphone baboya pe fete ezala koleka wana ezate côté wana ne Bellevue azo gagner bino mwasi ata aza na mbongo ato za na mituka ato za na bafani 2687 soki mobali aza na côté na hote nada. Moi, si tout face à un mobile, c'est très important. Et ben là, il y a une jeunesse, c'est une apocalypse. Quel autre temps? Ozo sala mwale, mais mi bale. Madila tika lo mona sila na mona nini. Te muto madila mona na nini bo visa. O asara ni au clip. Parce que mona moi ça aspect, moi c'est aisance. Sila, te sila madila bomba ye. Abima ne wapi. Ata mona sila wapi. Pour photo ezate. Ah, ya. Sila na soni wana na anniversaire. Saka libanga. Sila yo. Jana raison. Mami wapi bia. Bia tobota na ebana. Vraiment ndenge nali. Ako chango te. Abo ya penze bokombo na ngadi aloe papa nzambe nazanga Leticia mwana nanga nazanga biye molonga ni nanga ngai fami mobimba sima nanga nzambe nazanga ye pesa mbote na loboko ya mobali ye ngana yoka nzoto biye akumisa mwasi na ye madilu adora bia omono kwa lelo bawe ensemble baboka basi régime mpata papa na biso fali pupa ndenga zo yembela na lelo na sosoli bayiba wapi sila bayemba wapi pour ne bango ba oloba soki kazaki grand prêtre mère totali madilu kuna yemba mama Fati nani papa ya biso bozi ayembela Fati kotali bebe kule mele pela ayembe emela lias ayembela nani BBC mwasi na ye siko sila bayemba wapi okiti plus bas tie pas je respire abua kiyote so ya kubima na bango ça c'est pas bien ba congolais azu mwasi na ye alingi Bellevue alongoli mwasi wana bino bokomisa ngo lokole bokoy bolobi lobi makambe pa mama moni po muto azali na mutu ya train et pas maman Olive to yebi ke zay Bellevue ezay sila te sila nde Bellevue mutabende nde to fandi boto sa ma to yebi makambo sila mutabendi eza Bellevue sila zay monter ya mabete nani Bellevue zay monter ya mabete bendi sila mais lokola ba congolais baza na kamo ya trahison bake ba trahi Bellevue. Mais Bellevue pas mon normal atiki na e atikeli sila kicha bokonji wana na o muswaza mukuse lo kwanga yo comme nena wabi mana papa wemba wana comme nena na pia ba matière comme nena niko we mukuse wana bi mana papa wemba comme nena na pia matière yindi lelo na TikTok comme nena niko we mukuse wana kwa za lo kwanga yo comme nena Aisha koko makangwa papa wemba na pia matière ye amba ago wanga na pete Aisha koko makama papa wemba bimana papa wemba nde bango babandi ko sala mwa bisalela Aisha koko limbi sawa na obetaka lisolo ezali kama kokosa to bimangi nae c'est ça un peu ça tika na zonga sata vient na biso molokai azonga pe na temps boko kunda pe papa boite biso mala molokai toza foto matcha mafuta c'est ça boko mina place wana tant boko mina place wana tant Bellevue azaki na place wana bazale ko futa bino nyonso tu bato théâtre boke no kozwa baloso boke no kozwa ba makala bozoke no kozwa quand même biso tu ba no mona soki muta kufi bozoke ba maman Olive ya tikele bino baloso basoso biso bato sala video na ngesala 100,000 eza wana na YouTube na tina message maman Solange lelo eza ya koyina tala muta finga ngai te na bolingo nzembe je suis congolaise de père et de mère to solaka pembe to buka lokuta te to lo ba vérité
Aïcha, oui, abima fait beaucoup. Aïcha, oui, vite. Abima la vite. Bino bobanga mibala mikolo te bino bano. C'est ça. Sikoyo. Tangu. Sila akomina maman Olive. Wapi loso ba pia bino. Bino mo wasi total na bino de. Ngai na sala vidéo tangu dadi kitambala kufa. Natinda bonjour maman Olive avec beaucoup de respect. Natinda message na lobi maman Olive. Na place ya kopesa ka soki ba congolais ba kufi. Pona nini soki ba to théâtre, baza na passe, baza na ba malade ba nini. Pourquoi boko tshaba on hôpital te? Tema to lobela ki mingi omoni makam. Mais Belleville tanga zangina maman Olive. Po ba mona ke Belleville na sila kabakate, mais Belleville za mukabi. Mobile ya yende nani je respire longola mukuya nani ozomona abua kiyote suko bino bovanda na kiti po bokomisa Belleville rival ya Sila omona otoke Simba te pourtant Belleville za na ina Sila za na nani ya omona papa biso Pepe Ndombe Dieu merci bakufa na bango avant pour ceux qui papa madame Silo yeba ndobima na pa major akobanga te omoni bango oui tondimi Belleville akina major tondimi pia ou eseni major a vilain ta ozomona mais Belleville na major bazaki na relation ya patron et puis na mwana musala okomeni nga ba film na nga na pesi mbongo no osimi nzela okei le lobby ne va que madame Belleville a longola ba trompe a bota te Sila na bana combien c'est ça Sila na bana combien et le bas Aïda chichia c'est chiant ménopause et donc ça bino bongo mide bino nyonso ménopause ça mobile mide na poto ya mobile te tala eza relozwa na avec wifi concombre Jésus tala mida ese akenda kozwa papi mobile la camarade lo mabe lokola boti na ba soda elongi mundi lokola sa nzungu wala ngana poto me lo mabe lokola ba wala na nzungu ba tema ba koni pose bonga kauza na mobile aokipa ngo ana ménopause mais ana mutu moko okipe ménopause c'est ça ménopause ça mobile c'est la colère tu comme ménopause bonga kauza eloko bato babosanaka ntango oyo ozolinga ofinga bato eloko obosanaka vie privé mpe asila kuta atamboli soni akoti ntina bamusicien asisi te akiti te aketi epa bakatiere Sila aleka mpe nzela edingwe Sila wana nde omonake wana aleka nzela edingwe osala basambla te nazoyebisa yo osalaka samblant te ozomona soto ya koloba te parce que totalaka kene eza ba vie privée ya batu bona boma okota nango eza te oyebi ke Sila aleka nzela ya nani message bo nani papa na biso nani oyo nani oyo nani Shaingenge aki mobala Sila ata la maison on dit $10 mais tout sombre au départ elle demi-sip kasi elle kama mbongo au moins un bijou la reine asali kijana obi ka fingi makasi avec pas le que tu as $20 que pas $20 akangisi yango esala soma uniforme malata pour soi mobile non pese mon papa richa bengane na perika kala papa rika bengane danda kuna pesa bijou la reine mbongo omona moto oh ya makasa bengana papa Eric papa Eric atali mwasa soni bengana koza na mwasa ndumba mwasi okenjo akati kaleson mwasi oyo misho boza zui toye mwasi oyo nani oyo René Lokwa descente ete oyo ebomaka ebomaka oka tokoloba te tokofula kaka non le banao non yebisa continue le osali yango bien ozomona ba bijou la renta benza boleka le pasake mida yo ke pa roi David fuenge yo mobala mukuse oyoki attaque wala kutu roi David ya poto te ya Kinshasa bon ça tient en position
azwi kimia tunanga likambo nini wana nzembo wana ebeta ya nzembo wana nzembo madilu ti ya madilu nzembo wana ebeta nzembo madilu binga na oluka soni epesi polémique yaya na oloba na madame Belvi apie matière apesi matière te yaya ntango sila obima na madilu Belvi zuma alobango ti ntango sila aosalaki ndumba zuma emo moto alobango ti Belvi na classe aosokwa nano aotambola na kala so asimbi kopo makolo ngulu aoyeba nzembo madilu ndeni zuma kosa te makambo aloba makambo zuma aloba zuma kosa te otango sila aosalaki ndumba zuma alobango abitango sila aza rene nanu aza na bavie Belvi otambola na kala so apamba to lopolelo osimbi kopo na maboko si ozomona parce que zuma ye moko omoma bilo mosusu baloba ntango ozwa koloba mpo bimisa moto grave ozokalikila ngo teke biso toyebosala baanalyse sila bando oliama na age nini mpo ntango obetela machine oteke Gabriel abala te ozomona Gabriel abala te baza ebele na komedi wana babala te siko bakosepela no te tieli moko bozalaki libanda oye na cope na bango okasi nani Gabriel aloba Marci Bondo aza tieli aza ndumba azalaki tieli na ville Gabriel mutu ayela biso yango makambo ya Marci Bondo ke Marci Bondo ya Gabi alia nango ozomona ozalaki no tielele moko boye oye na mosala na bango okuti baterese ya bafemme sel avec wifi concombre baya Gabi babiju la reine betula yo ye oyo basala kombo mais yo no nsima na bamanda bosali kombo bosali bakombo na bino bosali kombo na yo Salut na ba fidèle nyonso ya mwana suka famille Libota. Abonnez-vous massivement na chaîne Abino. Oye pesaka bino vraiment plus d'informations. Il y a notre logo Madame Belvi Kandi, Poutine de l'écriture au capi de l'écriture, pièce rare de l'écriture. Vraiment ma famille Libota to benga bino boya bo s'abonner o nanu a s'abonner parce que awa pe ya de ba vie oyo e betaka. Ezo concordé te na ba abonné na biso. Yango wana otalaka na yo chaîne oyo otalaka Bianca Zanga etombaka pe otalaka CPI otalaka IGF s'abonner massivement otali vidéo aimer vidéo commenter vidéo et que ça la biso bien vraiment lelo na émission na biso lelo vraiment toye ko ça la analyse sur l'actualité ou eza sur la toile. Torosolo le longo na Bianca Zanga otozana déjà na plateau na biso est déjà ouvert to komeka un peu ko solo là vraiment ezope ça passe mingi félicitations d'abord na papa major o abalaki samedi vraiment nzamba sunga bino bobota basi bobota mibali sauf ka kindoki amida destruction ya sila soki kangi bien mwasi na yote donc mariage no ekokende musika tango na olobela affaire to sola pe mala moko affaire ya mariage ya papa major oyo epesi polémique epesi na bilobela na ngambu ya baleza baku surtout que sila ya ki fetité parce que
akoya fête ya ko se présenter lolenge boni biso so toyebi ici là ayaka ba mariage coutumier te po esengaka photo misa modèle mo kitoko makasi état eza pe bien. Donc si là ayaki te epesi bango pasi madame Belleville azalaki epesi polémique na ngambu ya babakouk koya koloba ke madame Belleville azalaki ex ya papa major. Vraiment toko sala analyse elongo na Bianca Zanga et puis toko ko sala susu analyse ya ndeko na biso Maxi Bondowe ayaki ko lelela biso awake soki libala na ekufa c'est grâce à Bata Théâtre. Toso la mona Bianca Zanga. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour ce pays et bonjour na ba mélomane tout ba sepela na biso peto linga rabino. Un grand merci à notre autorité morale Poutine de le critère Belinda Kandi, Maman Morote Arai Goshi VIP international la reine mère. Merci beaucoup à notre manager de luxe Papa Tiga depuis Texas Texas plutôt Yangwana vraiment merci na batutu au basepela na biso un grand merci à David Kanyama et merci beaucoup à la maman chérie, merci à Sylvine Jolie, maman José de Sadissou, maman Claudine Bocatola, maman Germaine Makesse et mamie Tadina de Belgique. Un grand merci à la grande H, maman Sakina, maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, maman Gina Mabiala, et merci à Duchesse Evelyne Tunani. Et un grand merci à Maman Ladi Luta. Vraiment, ce pays, yo et puis Biyano Yangaye. Merci beaucoup, Bianca Zanga. To solo la nanu. Nkie pour na film boni chemin du chaos. Vraiment, chemin du chaos. Toujours mon akara maman Léa manquement niveau azo manqué papa JR maman Léa yoza moi salibala. Comment? Oui, pour le maire et pour le pur. Ozo mona biloko papa JR eza biloko na yo mais c'est comme si maman là comme il avait intention moko boye donc papa JR azwaka babou ba livrer parcellaire ba biloko à présenter à pesa ye maman là yo moko bo metal ça maman les ezani toujours comprendre la place wana maman Léa a respecté envers mobile na ye ozo mona zo gangela mobile no na misa leki na et puis na misa mwana musala tala niveau songi mucho pesa nango sikota mo sa ba bloc a bongo et que ndeko mo ya papa gère ye vraiment mucho pa bomba te alu makambo nyonso ndongo sa papa gère au monde les qui ne parlent pas bien ya na libanda boite bokota na chambre bokesola maman Léa basala chambre za lokwa cuisine interne et sika bakenda ko sala eza lokwa place to kenda lela nzambe masola kati batu ba yoka te c'est ça ozo mona mais comment bokoma na niveau wana maman Léa ozo yeba te ke o mutu na lobela mobali nanga. En tout cas, tu consommes film, tu consommes 10e épisode na biso, tu la film na biso ndezo ke en tout cas tu osala jamais de siwana. Merci beaucoup Bianca Zanga ba famille bota bo continuer toujours kota la film vraiment bota la film chez Mesikao madame Belleville a komaki yango en tant que aigle, en tant que leader ayebaki ke ba jaria ba makamba bo ekokoma parce que na chemin du chaos ba réponse na mituna na bino makambu ya ba actualité o ezoleka ezawana ngape na côté tout chaque nga plus ya popine ko yebisa muchopi ke mutafuta rayo pourquoi zolekele na sima pourquoi zo sala boye donc oui pe ko tchele loko mabe donc eza réponse makambu ya ba salaire makambu ba nini yo ezolobama awa donc eza déjà réponse bonjour maman kala makambu yo obima na sima mais etomé na chemin du chaos bomone bozwaka chaos polo ka sika ya grave eza na ngote eloko epesa biso passe to moni dinisa Belleville mutarane libanda ndeko ko swa biso epekisa mutuna aolie na epekaka akomane kaka basara minene kutu ba esa na ngelo esa la 3 jours atoyete na ngeza 3 jours makolo na ye bafinga po lelo makolo madame Belleville etamboli sur la toile ba déformant on a tous les façons o bango ba mondeli o bango ba si alobi bofinga makolo bofinga maboko mais mutu na ye kabosh o eza na kati osala ke koma
wana bokoko simba sila nango te preuve ane tomonaka babakouk bafingaka jamais bafille ma belle vie bayaka ofinga nde vie privée ka vie privée bafinga ntango mpo bolinga bofinga vie privée ya belle vie il faut botala nanu boka soni ya vie ya sila pour d'abord ce pays sila tamboli mabe makasi tosolola émission ezobanda tosola pena nyonso wana tokota émission ebandi na première question papa major abalaki sortie médiatique ya mida koya kosapprendre koya kotalisa mokili ke madame Belleville azalaki ex ya papa major et puis bakata ye batrompe mpo alongolaka zema papa major wana mida mida obiyoke musika dépasser limite ouais biso toka défendre madame Belleville mais tozalaka na bafrein mpasi la makasi oui eza na babiloko mosusu mpo toya koloba ngo mpona loba sila botaka te oyebi mpasi nini sila yokaka c'est ça oyebi choc nini sila azalaka nango peut-être mwasi soki basali opération ya myome azalaka na facilité bamwakanga zemi parce que eloko ebandaki koempêche a retenir zemi te eza yango mais sila jusqu'à présent na aboti te mais ntango yo ozoya koloba Belleville aboti te bakata Belleville trompe bongo sila moto basala ekute na lipeshanga koma aloka mwana mosala bakokate babande na motema tina se ya motolu batya sila mbeli babimisa ye 150 kilo ya myome nana kovanda pa loba na sila makambo ntaza te mida yo obomi nzoto apo Christa Sugar ke poto makomi na pota ke pa akevana pa mama mwana ye omoni kende eza bona na bamalilo nyonso to eke oya kuna na poto mida omona Christa Sugar te parce que aza na bana na poto vraiment bana ye yo bomi nzoto o travailler dire mida ofingi Belleville makasi po Christa Sugar ya poto kala ingratitude ya Christa Sugar makomi na poto mbongo eza le bien malaki ne profite jamais oprofite nango te ozomona obomi nzoto mpona Christa Sugar mais Christa Sugar komi na poto alakisi oke non otravaille no na perte akeva nde na mwasi nde na bana ye mide kolukelo nya nzambe te yango moni nzambe mide apesa moza lokolo ndambo mosusu molai mosusu mokuse ata beki mootamba na beki eza te mida eloba exode mikebi olobi mabe na oyebi biso likambo ya solo mida otala parcours atali rétroviseur ya sila te sila madilo abandi olala sila na agini madilo abandi kozwa kopasola sila na agini bana baotala te ntango ya lobi ya major bana batali te bana mpe batali bayoki yango te sila abandi kobima na madilo na agini c'est ça est-ce que sila atala ta capital obi nga naza boye nga aza mwa malamu nga na leki propre ya bia moni babia babaya na biso alingwala na kabamba epa na bango eza na buta epa na bango eza na kabamba ozomona na bia ya wana na bakapasité moko boye mako oyeba peke yo po ozala na madilo etali ete ozomona soko na otala se bayeba elo mo mbali na osala non azaki yaya oyo mobala ana musala ana musala boko bengi pe boya ya mobali na fai na kwa na mwasi te aoya te na respect mobali na ye tant qu'une femme aoya te vertueuse voilà aoya te et puis na famille wana ozu ya JP ozu ya Zuzu ozu ba na ba no famille mobimba na so ozu parce que de quoi bien mususu mami Chantal persona molimo ne pe malaki mama Diama bonheur mwasi oya botana Joniko et ya Kofi ozomona ande kwa bia sikoto na vanda natali sila ndali ba mida bozaki batu moko bobolinga bo silama bonga boyaka na ba TV te boka soni ba vivre ko batama yaya autant na agini ni sila zaki na madilo c'est ça et puis to zongi moi sima est-ce que ça era classe te yaya
sila aza na kapa ayebi na kotanga wana sila mamba classe eza ya sila te to sa semblant te potanga baninga baza na ina sila na boulevard to kosana te na loba melo kamba solo parce que na age nini sila kota ville pona age nini oyo Madilu azaki sila et puis tozongi na age nini sila bano kende ba répéter ya Dudu Kibinda na bandale et puis na age nini sila azalaki mbanda ya mama na biso nani mwasa bozi bozana comment ezaki nani na bozi lisusu zela mwasa bozi na Fati mama na biso Fati sila laki mwasa boza no bana bozi na age nini sila laki mwasi ya Emile Alias wana Emile azana tuenge 4x4 mwasa bébé nani BBC diniki nani yakanga Emile na kolela mwasa BBC sila laki na âge nini sila baba niko lia sila na âge nini je ne crois pas 12 ans et 15 ans l'indemnité sila baba niko zoeba 11 ans ana déjà homme ma baton sila je ne pense même pas sila lobisa visa te poani obinzemo papa biso emba faute na ngai te faute ya visa na clip wana basala sila ti visa kota sa mabela ya matanga visa te poani te ayate ona grande sœur na ngati visa walelu sila ya matanga na te poani ona grande sœur na ba joli ozomona alataki deja kibombanda mbanda azobima nani soki mimi soki Arlette niveau azopupola sila pourquoi bozokende oluka ete poani mbanda sila ezaka belle vie Clarisse Clara mbanda sila ya belle vie te mbanda sila ya belle vie te mbanda sila eza Clara po bi aza kutu elobi yango ta Clarisse bi ya kutu aza mbanda na biso te parce que aza grand prêtre mère tolongola mama biya ata Clarisse na ti azoya lelo ya mobo accepte ki bombanda na sila asu te pourtant oyo azalaki na pa Madilu sila opusa na ta sila azalaki mutu mo boye tellement nokola mukie makasi lokola mutu alingi akufa lobi Madilu anakobanga oui oyo ezalaki alo peti oza wapi ok yo kutanga de place wana na vandi wana tango mpe bosisa ka bimi ok ça va ayebisi bata réception te ya bima nena nga atikali nanga ozomona bande banozo tala baba tout le monde faut ba lobi pena père a craquaki par rapport à ndaza qui star munene puis ba papa aussi na zaki tchela no kata cop na ville papa ota Madilu linga sila ta mona pe va yata makola longo sida sayebo moko akotika tikati ya na loba na yo Madilu tika lo mona sila na mona nini te muto Madilu mona na nini bo visa o asaka ni au clip parce que mona moi ça aspect moi c'est aisance sila Madilu bomba ye abima ne wapi ata mona sila wapi pour photo ezate ya sila na soni wana na anniversaire soka libanga sila jana raisonner mami wapi bia tobotana ebana vraiment ndenge nali akochango te aboya mpe nzembo kombo na nga dialo papa nzambe nazanga Leticia mwana na nga nazanga biye molongani na nga ngai fami mobimba nsima na nga nzambe nazanga pesanga mbote na loboko ya mobali ye nga nayoka nzoto biya akumisa mwasi na ye Madilu adora bia omoni lokola lelo bawera nsoni baboka basi régime mpata bapapa na biso fali pupa ndenge azoyembela nana lelo na sosoli bayiba ye wapi sila bayemba ye wapi pune bango baolobela soki azalaki grand prêtre mère totali Madilu kuna yemba mama Fati nani papa ya biso bozi ayembela Fati kotali bebe kuna Emile pela ayembe Emile Alias ayembela nani BBC mwasi na ye siko sila bayemba wapi okiti plus bas tie pas je respire abuaki yo te yende nani je respire alongola mukuya nani ozomona
abwaki yo te siko bino bovanda na kiti po bokomisa Belleville rival ya Sila omona toke Simba te pourtant Belleville aza na ina Sila aza na nani yango moni bapapa biso Pepe Ndombe Dieu merci bakufa na bango avant pour ceux qui papa madame Silo yeba ndo bima na pa major iye akobanga te bo omoni bango oui tondimi Belleville akina major tondimi piau eseni major a violente ozomona mais Belleville na major bazaki na relation ya patron et puis na mwana musala okomeni nga ba filme na nga na pesi mbongo no osimbi nzela okei lelo bino baba ke madame Belleville alongola ba trompe a bota te Sila na bana combien c'est ça Sila na bana combien et le ba Aïda c'est chiant ménopause et donc ça bino bongo mide bino nyonso ménopause ça mobile mide na poto ya mobile te tala eza relozwa na avec wifi concombre Jésus tala mida ese akenda kozwa papi mobile camarade elongi mabe lokola boti na basoda elongi mwindi lokola sa nzungu wala nga na poto me elongi mabe lokola baolamba na nzungu batie bakoni te bana baotala dodan bozo ngota soni te bino mida yo va kofinga Belleville yo za classe ba na Belleville te Belleville soka boti mona robota mona elongi mabe te ya dikoka te lokola yo mida mama dodan dozing non omoni patika koto baloba ni dozing anglais baloba omoni dozing kando lobi wana ngana te athlete tete na patika ko bila biso dozing omoni omoni no moko boye te kamute continue omoni no moko boye omoni no moko boye bato no ko babosanaka tango yo so ningo ofinga bato eloko obosana ke vie privée pas Sila kuta tamboli soni akoti tina ba musicien asisita kititi aketi e pa bakatiere Sila aleka pe nzele dingwe Sila wana ndo mona ke wana aleka nzele dingwe osala ba semblant nazo yebisa yo osala ka semblant te ozomona soto ya koloba te parce que totala ka keneza ba vie privée ya batu bona bomo kota nango eza te oyebi ke Sila aleka nzela ya nani message bo nani papa na biso nani oyo nani oyo nani shaingenge aki mobala Sila ozomona wana kutu ya osamba te ata tile nde shaingenge abeta na inetwa Sila yaka ex te azana shaingenge jusqu'à présent mambolo ba oyebi yaya na oloba no chose vraie parce que ça va solo monde de roboma mo va vie privée ba to ngai maka tango na loba ke na yeba makambo ya Sila na yebi makambo ya Sila ozomona tango to yaka te ezaka po na personnalité na bango mais tango bino boyaka po osimo obebisa personnalité ya major muto abali na ye vraiment Sila ya fait un Sila pesarata autonga robe oui autonga robe na taille non la robe à taille neba mama nde ya babuaka na mabaye ba Marie Jeanne ba Belleville nde babuaka miki toko bongo ozomona tale tamboleli ya Gabi onde mto okutambula okudenda okutambula ezoyebana te ya Gabi akeza biso safari te papa ya taille robe soirée aboya na epe après pour la tani robe liputa ozomona ata sopa mopanga mombo sona kama ngabela ti sopa mopanga te point lata ndenge ni mususu pe koza pe quand même mususu pe ya bozui ata la meza nango $10 mais to tsoma o depata demi sipe kasi elle kama mbongo omoto bijou la reine asali kijalo obika fingi makasi aleki pa lekecho azui $20 kepa azui $20 akangisi yango esala soma uniforme alata pour sobe mobile no pese mo papa richa bengana na perika kala papa rika bengane danda kuna na pesa bijou la reine mbongo omona moto ya makasa bengana papa Eric papa Eric atali mwasa soni bengana koza na mwasa ndumba mwasi okenjo akati kaleson mwasi oyo misho boza zui toye mwasi oyo nani oyo René Lokwa
207 oyo ebomaka. 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 Oka. Tokoloba te. Tokofula kaka. Non, loba nao. Non, yebisa. Continue le osali en bien. Ozomona. Ba bijou la renta banza boleka. Les passages Mida yo ke pa roi David. Fuenge yo mobala mukuse. Oyoki attaque. Wala kutu roi David ya potote ya Kinshasa mida makolo pasuka minu solo. Mais ovana kiti po finga Belleville. Ozomona. O finga major. Mutu a valoriser basila na banini. Sope to bito kota ngo peto la na pe na ba mozino sope major a bengi sila te peut-être musa ta na bala nyo surtout mutaba no tante ngoti na ba mitaka na téléphone ya sila po akati na compétition. Mais on a pe blo ni belé militaire. A retourner ndenge no za mwa libabe. Papa ya jeune. Papa ya jeune était pesa batu nini pesa batu le meilleur. Yo quand tu jouer mutabi loba to za mutu mo bo ya bonne bo jouer. Pesa batu message. O passer message. Passer message batu ba kamida. On a vraiment passer message. Makasi. Yo batu ba comprendre film na 12e épisode. Si, yango mona ke film e banda, bo comme tu na 5e épisode mais batu ba comprendre te film histoire ekende ni. Nana mukolo nana za awa aza mukolo filme asalela kati caméléon écrit ya na oluba no mekano maboko makasi mekano eketi na scène mida na yebisa yo sila eloko te liboso ya Belleville tamboli soni te sila tamboli soni ozomona simaka wana ntozwa na likambo oyo bongisa tia na opposition wana azwi kimia tunanga likambo nini wana nzembo wana ebete nzembo wana nzembo madilu ti ya madilu nzembo wana ebete nzembo madilu binga na oluka soni epesi polémique yaya na oluba na madame Bella pied matière apesi matière te yaya tango sila obima na madilu Belleville zuma lobango ti tango sila aosalaki ndumba zuma emo mutu alobango ti Belleville na classe aosokwa nano aotambola na kala so asimbi kopo makolo ngulu aoyeba nzembo madilu ndeni zuma kosa te makambo aloba makambo zuma aloba zuma kosa te po tango sila aosalaki ndumba zuma alobango abitango sila aza reni nanu aza na bavie Belleville otambola na kala so apamba to lopole losimbi kopo na maboko si ozomona parce que zuma ye moko omoma bilo musu baloba tango ozwa koloba po bimisa moto grave ozokalikila ngo teke biso tebosala baanalyse sila banoliama na age nini photo calculer wana na émission ekoya photo na papier na biki tokosa na oyebisa yo zo tala na internet ngana okalikile tokakile age na ye et tokalikile tozongi sima tokalikile age visa kufa et puis tozongi siko na esika sila abana na madilu ok mosokata soni te sila aliami bâtiment tinda bato théâtre si la linga Davina apporté poani Davina marié keba dosing non yo ko tolo bate nanglo ba dosing non te hotel dosing te canaliser te hotel sa mokili si la linga Davina apporté poani ya poani ozomona vous comprenez ozobangela mutu moko boye oyo aza yaya pa Davina oyo Davina aza na barespect pa na ye abike grand frère na nga ozomona aotika eloko ozala na rien pensé te parce que Davina ye peut-être déjà marié ozomona azotalaka bino wana baza bayaya na nga mutu bapesi nga chance na moi 2 tableaux 4 tableaux ya nzonzingi nazala na bango mais ye akomisa Davina ennemi na ye mpo na mutu wana amoni atouché na mewen oui po alinga te na mewen
mais ouais mais quand ça libana mboka mais soka yepe ya mo akataka ay mo pa paso la ababola ko bisoke yenda vana na kiti ababola ka makasi na oloba no ozomona mida sila masila tumba mimingo belva tumba mite sila liami mida balie sila na ndenge nyonso bababoli ya kobabola na bamituka mpona nini bayina la duchesse tezela mpona nini bayina la duchesse likamba grillontage la duchesse aloba makambo asola kosa te soki basisi tournage bakotaka na bamituka mais bakota na mituka tant que ba collègue et puis après tournage neza kaka kovanda yaka be ko finga nani la duchesse poani makamba lokuta ayelaka la duchesse mba pontongo ba malika na ba vêtements ba tangelaka ya gabi mibali ne bazwa na théâtre biso to tinda bango to Mike la duchesse mutayaka nango Ernest je te salue ozomona bazwa no bon omona ke bamalika ntango bayaka kotombola likambo wana bayebi bazalaka wapi to bamide bino bozalaka wapi mpo bodefendre ni o basila na bateresa na bagabriel basa soni teresa bazalaki ye mpe na lisa grillontage azali batiele mpe motu na eci mina bosila me qui va grillonter qui va grillonter te esa kutu biju la reine akenda desa eseto yo ebomaka ebomaka tokoloba te tokofula kaka nzambe biju la reine bosilama ozomona bosilama tosimba na wana tokanga na parenthèse sortie médiatique ya Maxi Bondowe talaki yango ya koya kolela bato ya théâtre babomela ye libala na ye Bianca Zanga tant que une femme ya kotala moninga mwasi abi asouligne bien aregretaka mobali na ye po abalaki ye amonaki ye na maboke abali ye mpe amemi ye esika oyo avandaka na mikili ya poto omoni eloko moko boye comment libala eza grâce libala eza ngolu parce que y a d'autres personnes oyo bazosambela bazotia batolo na se mpona bana mpona libala po ngai vraiment libala ya cope nga so esimbi te gloire à Dieu parce que temps eza nani olibala ya cope te nga libala epa nanga ezaka cope soki ye nzambe azwi lokumu soki mpe ye nango te nzambe akumisa mine kaka c'est ça soki ndeti bamarci bondo nzambe asali yo grâce obali na yo akwa bon libala noka fedeka na tv bato bamona yango bacomédien baya otango obetela machine oteke gabriel abala te ozomona gabriel abala te baza ebele na comédie wana babala te siko bakosepela lote tieli moko bozalaki libanda oye na cope na bango okasi nani gabriel aloba Maxi Bondo aza tieli aza ndumba azalaki tieli na ville gabriel mutu ayela bisango makambo ya Maxi Bondo ke Maxi Bondo ya gabi alia nango ozomona ozalaki no tielele moko boye oye na mosala na bango okuti baterese bafemme sel avec wifi concombre baya gabi babiju la reine betula yo ye oyo basala kombo mais yo no nsima na bamanda bosali kombo bosali bakombo na bino osali kombo na yo Maxi Bondo osaimpose lelo nzambe mpe asungi mobali moko amonani oyo peut-être omoni ntango tolinganaka il faut kozwaka temps ya koexplike mutu le passé na yo
ateza ya soni so alingo na bolingo vrai tala mère so na longola par exemple na longola 10e mais est-ce que non mère non yo kana mère to ko na ba niveau to ke na longola 10e po peut-être pe na ko bala ndako mwana yete so na betela ki mobile na ngake na 10e mais so ki na yebi ke oui ko bomba ba vérité non oui te toute vérité n'est pas bon à dire n'est pas bon à dire ozomona que la vérité mususu oyo mo pe bo le mobile na ko na mnoka bato eko na mnoko no mokoti obandisi echéri moninga nini aza benga banosala nga théâtre so oyokeka peut-être mobali na yoka ndeni oh mobali na yoka moto oyaga be anosala basorti médiatique ofinga Merci Bondo endumba na yoka ngo te na tala ngo te moto ye nango gabuye ndaye na TV sikoyo yango mobali lela aboyela Merci Bondo we si mobali wana abana ko reconnaître que ezaki le passé à Merci Bondo we mais banga baboya na te ainga boya moi si na été ozomona parce que ainga comprendre que mobali nanga sali ni en tout cas bravo na madame Belvi bravo Belvi ozomona alinga sans photo sans o mona otomona e ben na ndeni bato bakanisa bibo yo kanisi bato ebele balobisa Belvi te pwani bakata na compétition baya te surtout si la manie oyebaka obeta 10 courses nazoyebisa yo place amona eke atala bive ba ngai pe na leki njela wana ata wisi amona nga me bamona bango te à l'époque ana Teresa obenga mère Masha Mumen ozomona me ata mutu akataka kupu mutu asimba kupu akataka pelouse azwa bango te to jusqu'au Merci Bondo nzamba sali yo bongo tango ede na million obi ke baninga no bakomile bada bataketo osola mbali na oti vraiment ata so sona mobali no te mais okoza ta leka mobali mo bokomisa pire to sona biso na biso basiti ekoza pe so mo na beti pe en tout cas la pêche se dit Katenge bamboto place wana camarade nanga ozomona pona nini ozo ta osola na mutu yo siko ozo na temps sona mobali no te expliquer mobali no vie privée te ozomona lelo yo kepoto ya gada ya nango ke Marsa kanga mobali na kisi ozomona Merci Bondo endumba tango nga pe na mobali ba propos nazoka ke naza na famille nanga na bimisi mbongo nanga pona honorer mwasi nanga ye poto et puis subitement bana komo yoka ba lezondi ya mwasi nanga makambo mabe pola mwasi nanga Max a qui s'ajete yango so za mobali na yo mobali a cher ozomona mobali et surtout mobali moko boy ya ma poto za malili alors la kawa pasie mais aga maleki na musuna kin abengi bango te ba raisonner Maxime roboy na bengisa ye oye poto Maxi faut bonde moi na moment ngata Maxine ngena ya olika na koyo sala émission na TVT ngena ya te on na bango depuis 2011 mais on regrette ya ata 2011 mona on route libala kutu ya ba 2000 ya 2000 na 2025 pe zongani ozomona ya 2000 mais 2025 bazongani yeba ke koto abali mais nzambe tellement destin na yo ezalika ye nzambe pa ebineni ozongisa bino ozomona Maxi Lukero nzambe bondela réputation no Gabriel te mtana akosali réputation na yo biso to ça ba santa bout tout ça ba santa bout mais lelo madame Belvi afaniso na kiti ata sabi moi ça mutalo ba bêtise te moi ça mutu il faut vanda osali bo canaliser makambo na yo nzambe pa sunga ovana pe bozi koli ozi pe ni uti pe papa pe ye ozomona pona nini na lukaki na garder moi personnalité moko boy na luka na sala moi ligne moko boy peut-être le passé nanga et rattraper ngate ozomona go soignant si ozomona ce que ya boyo sanga na défendre Belvi ndeni ya boyo po mutu atalisinga bite leki mwana ozomona naza leki na âge et puis naza mwana ne parce que na soutenir na benge mama ta l'avenir tendresse au finga Belvi benge moi ça finga te $100 000 c'est bagage ozomona ya Maxi ta rezate ya bondela nzambe oyebi monde na bino jalousie za makasi keto ya makasi na monde na bino ya te la biso déjà oyebi sabato ba Olanda et puis conseil nini peut-être na bandeko ya théâtre ou pe bazana
na moi déjà ba projet ya kobala ba yebela yaya libala eza nango kaka te boye nga grande terre na nga tanga bali na poto malgré tout na poto baressemblaki moi quelques personnes na bango bavandi mais na famille basala ye nini basuka biloko nini atunde basengaka mbongo biloko nini atunde mbongo na kini bapesi eloni mpe ezangaki biso mpe na kini toboma feti yaya eza so bongo te nga aloba ngo nga losona na poto mobali na nga abikeno eza bongo ahonore nga to lo mobali na nga aza na poto abi na nga kende oza na kinshasa boye na honore te na ya na poto so nakomi poto toyeba tobengi noko esenga nini esenga nini mpo da so da bapesi biloko nyonso to bapesaka na libala de ase esalami epuis tokende ya civil amemi nga na babenga ona na nini na mairie et que l'état na bango mairie a confirmé nga c'est fini esili yaya akwa bona ya na mobali na nga na tv monde ya pasi bateresa batuli basila batuli bagabriel batuli ya gabi atekami ya jipa mokuse ya coupe libanda ya sima ya collection libanda tatouage ya string epese libala te lelo ménopause ekangi bango na bateresia sa mobali siko marché ozwi mobali na boga yaya mosusu akoya nzambe akopesa yo yaya bondela nzambe akopesa mutu na yo bomba batela papa bomba papa poni te tozwa neti bamaki la duchesse baanse luzolo baexposaka basi na bango te pwani ayebi mondi toza ozomona mibala mayele en tout cas félicitation baprésident nga mibale nzambe alola pambola bino ata président nga masa obwimbo so bamona mwasi nini na tv ayosani mbwana malamu mwasa malamu abomba mwasa malamu abombaka eloko de ya mibali bapasi basi toatala. Merci beaucoup Bianca Zanga bambote na baimation baola. Merci beaucoup bambote nanga na pesi mingi na dongo lesa nzamba Versace merci na odek lesa mama ya Lesline merci na ya Nikelesa ya Lolo lesa ya Richard lesa ya Majos lesa Bifi lesa motema ya papi Iran Kaluta motema Richard un grand merci na Di Kaluta au ya bakisi sous américain na famille et merci na Jocelyne abakisi biso français na famille Karine Zanga abakisi biso française na famille en tout cas merci na Patricia Branco Bibi Chumusomba et merci beaucoup na maman Nicole Loboko merci beaucoup na famille de Bota Mobimba Jana Banaka ya Moteba Rodrigue Bangala na Italie merci na Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo du Fabel ya Pichu du Fond na Mignon Noble merci à toi le roi célèbre Christian Ngoma mauvais propriété d'Acosta Jean-Paul Kapinga Nanou Lungengo Renate Pierrette bambote na bino vraiment ya ngaba tout balingaka biso merci na CPI na mona suka merci na Claude Mikebi plutôt avec derrière la caméra vraiment merci na yo lisusu. Merci beaucoup Bianca Zanga lelo vraiment invité na ngeza ki Bianca Zanga lelo to ki vraiment na yambaki e poto solo na aussi makambo ya actualité affaire ya ex madame Belvi ex ya papa major vraiment eza eloro moko et eza vraiment ya rolanda te parce que eza sonimi d'attendre azobwaka mai likolo ekozongela ye moko vraiment ba famille bota bozala calme botalaka plus film na biso chemin du chaos to se préparer déjà 11e épisode des okota kalate awa total yango massivement courage na Maxi Bondoé parce que lobby au regrettaka c'est la vie. Donc le roi Nzamba permettait au divorcer donc akuta nisoka na oya yo comme moi si ana mobali na ye merci vraiment na ba maman famille libota nyonso obozaki ebele ya kolanda maman Edith Nyange mère adoptif ya batu ya Clarisse Plasma bambote na vraiment ba base tout il y a Londres il y a Belgique partout maman Francine Matondo depuis États-Unis donc ba maman na biso tolinga bino mingi bo continuer toujours ko pesa biso confiance ya kotala biso bokendaka kotambola te ba famille bota la biso to sali la promotion madame Belvi botala ba film boya kotala biso vraiment pona lelo ezaki nga wa bino CPI to suki na biso awa to mona na biso soki nzamba yete to